deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishiché, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a les soutiens parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je récite à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà. Et moi j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. C'est pas comme au Rwanda où il y a 2 ethnies et au Burundi il y a 2 ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Donc, tous ces mensonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales pour que les gens comprennent que, eh bien, on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, haine, tribal en RDC ou insertion des effets de notre armée. Tous ces mensonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit. Bandeko na banzi ete tochaki audio wana po ete boyebaka tango toko mokundola tango nyoso biloko oyo topeti na likambo oyo bitumba na biso ya Congo tango nyoso boko mona ete masase eko beta na este boko mona bako contourner biso tina bitumba to bela kango tango nyoso zali bobele po biso to tonda nde kita yali lekolo oyo tondi kita yali lekolo oyo nde ba mendele bako tala yango na liso ya mabe pe bako tinda ete banilotike po ete bayaka ko attaquer biso kasi bandeko la biso toli na 450 ethnie bolandi bobele ndeko tango ndenge ni akoloba alobi baninga balango bobele mibale kasi boli bato bana 450 ethnie na sous ethnie pe bato wana balaka bato la bolema te yali makambo eko uta mosika yali makambo oyo yango moni lelo pedo se alobi ke toko solola yango mwa malembe la tango oyo régie epesi ngai pena kozala bref ndenge abe Jean Paul alobaka nanga lobi yo ataba pesi yo minute mibale mama longonya po ete yo sembola kalikampe biso to yo kaka otekutelaka pe monoko te abe Jean Paul nanga na Canada na mboka ya papa Alfred na mama Clarisse nzamba za na bino na mboka ilipasa nanga ino ya se ante live ya mama Vava Jolie Kiyedi basi ya nguya botelema bozonga lolenge bozalaki po ete Congo ezali mboka na bino bozonga sima te bandeko nanga likambo ya Congo ali likambo totala yango na liso ya nyamu te Congo etondi kita bandeko na ngai tozali na plus de 60 minéraux oyo ezali réserve mondiale bandeko na ngai toli na ba minéraux ya kafu oyo mwana mboka congolais amona te na biteolo batalisa ete toali na ba minéraux ya kafu bino moko bolandi ndeko alobi tango kaka toboyaka bomoni
Kigali ekweyi yaya bato bakotonga bamboka na bango likolo biloko lo congolais pe moko congolais ko vanda ko sunga te pasi pe ma na république démocratique du Congo kabuya l'homme puissant tela biso na vidéo on a mikolo meuti koleka nini mongo salami na kati ya ville province ya Kinshasa et bongo tozo Tala Kinshasa bakangi ba Rwandais awa na libulu ya Kitokimosi na kati ya ba terrasse ba Rwandais na kati ya terrasse bango moko bazobima bakangi bango na ba 6h na ba 6h30 na libulu ya Kitokimosi bakangi lokola 7 Rwandais mvula beti babimi bamoni moya ko supporter zate mvula wana mai elekaki ebele na se babimi bakangi bango 7 Rwandais mais na minute oyo tokomi heure nini sikoyo toza 17h tozokanga lisusu 8 Rwandais awa na kati ya terrasse mvula ebeti babimi lisusu donc awa toza na libulu ya Kitokimosi nakomi na Selembao yango nakomi na Selembao donc tala population ba jipa la police yango wana jipa la police oh bomona na jipa la police na ba policier belé donc bakangi ba Rwandais oh nyonso bakangi ba Rwandais ne bazomona population boye tokangi ba Rwandais dans la population tata bien dans la population oh nyonso ezaka ka pona ba Rwandais bakangi ya mbouteillage donc ya dégâts dans la base ngai naza na kati ya mutuka naza na ben yoka population nzele kangami nzele eza te mpona nini nyonso ba Rwandais bakangi na kati ya terrasse bazawa merci la bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko totia l'océan du Congo chaîne à libération et pas auto zaka bongo ba Congomani esika auto panzaka mpoke esika oyo tozali kosala éveil patriotique esika to ali ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser ko longola peuple congolais la bolema et pas auto ko tia litono na nzete po ete to benga yango malamu esika auto ko sala mosala ya Jean-Baptiste et pas auto ali bongo basinzili pour la kobeta kambela ete tango ezali mabe peuple congolais to telema sino te to kozanga mboka po ete mboka oyo ezali bongo na bozwi bobele bofuluki yali bobele République démocratique du Congo esika oyo totelema ferme fidèle lokola bakuki apola kozala liseko ya République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka ntango nyonso maloba ya nkoko na biso le laboureur bisika oyo ayebisa biso béche fouillé ne laisse ni place que la mer passe ezwi la monte religieuse ezwi likambo la moto te ezwi ekosala bobele mosala nango na kati ya océan du Congo chaîne ya libération bandeko merci encore une fois bafidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozalaka bongo de citer pe la bilo bato bozuli bakwa ko la émission du début jusqu'à la fin bo partager bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime nzambe alola ko pambola bino joyeux anniversaire à toi mwana mère vraiment de Brino tika nzambe alola apambola yo na yo pendeko oyo lobaki nanga en tout cas votre numéro s'il vous plaît mon mère en tout cas ndeko langa ezali pasi pe mawa po ete naka ba numéro bongo na commentaire pambate océan bazali bongo menacer attaquer na numéro oyo bokomona yango ekozala bongo affiché kabu ya kosala biso makasi na Moïse Ngombi pe HB po batela bilo numéro wana ezali bongo komoluka biso tango nyonso chance numéro nanga na pesa rapena mingi te kasi Bruno Mimbenga akolala te pona ba menace yango ndeko soko zali na posa nanga koma numéro na yo ngai na kozwa yango pe na kopesa yo bandeko balandi moi communiquer moke SOS pambate depuis to sala conférence de presse autobengisaki bapandi sango po ete baya tolo balali makambo etali seni pe sécurité la est oyo totombolaki mongongo ngai na mona mboka Bruno Mimbenga koloba ete esengeli bitumba esala mabongo na République démocratique du Congo po biso tozo bonsomi na biso tala tozali lelo sujet ya menace lobi pe la katikati ya butu to lali kasi bako forcer porte kokotaka banzete ezali bongo la ba sete et ali kosala pasi pe mawakasi numéro yango mezali 082 94 881 na bandeli ezali 082 94 pe 881 numéro wana yango moko tanto ezali aseni yango moko tanto ezali
ya ministre intérieur yango moko tantôt ezali ya bato bayike pe ba ko promettre ko kanga pe ko boma pamba te makambo biso to salaki balobi to provoquer bango to ebite to provoquer nani to buki lokuta nani nini bilo boyebi te que la République démocratique du Congo uta 2006 oyo mona mboka Bemba Gombo ayaka awa boyebi mapona masalama bilo so boyebi ete Bemba aganyaka kasi na sima na yango bomoni makambo mususu na 2011 wana kutunga na zaki na mboka te kasi bato bazalaki bayebi makambo eleka kasi mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba personnel akufa après serment na ndako bino boyebi yango ekene bobele bisika ya babotoli na 2018 nzambe tata lobi bozonga na mboka po ete bo servir nation na bino kasi bino moko boyebi makambo oyo masalama tala kino lelo makambo mako kele bobele nyamu ekolo wa biso eyesu ko connaître ba crise kasi likambo ya pasi ete bosolo na mboka la biso ezali mabe yango na koloba ete botala bino moko video oyo pe bolanda lolenge nini ezali biso te ali kaka bandeko pe ya UDPS oyo pe babundaki kombala na papa Tchani Tshisekedi nini bazali koloba po ete Blaise Lumba zaka kate ko tindela ba video po ayebi mobundela mboka loba yango po biso to kabolaka te eza na ngambo ya UDPS eza na ngambo ya Nouvel Élan eza na ngambo ya SID eza na ngambo ya Union Sacrée eza na ngambo bisekalo so soki bato bakotelema na bosolo biso to koloba bosolo kasi so bokotelema na lokuta biso to ko frapper yango po ezali chaîne ya libération ezali esika oyo eboya mbindo ndenge na yebisaka bino ete moi je me forme et je me cultive rien que pour vous informer. Pour informer, bien, vous allez devoir avoir peine à temps réel. Et puis je dis tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis au sein de la presse congolaise. Biso toko kite, to bate la mabe. Pambate soki nzamba lobi mutakotel mais la maloba ya nzambe te. Kabuya l'homme pour ça tchela biso Blaise Lumba. Nini azolo. Bonjour peuple congolais, Blaise Lumba, sentinelle de la République démocratique du Congo. Na yeli susu. Pona koyebi sabatu. Ah, Nzambalola, merci. Ndengo au réveillé. J'ai coco. Au PC courage. Yako dénoncé. Yango ngata que sentinelle de la République. Na pesio maton di j'ai coco Gérald Mulumba. Yona Jantini Ngobila. Nzamba bomba bino. Nalobaka makambo ote ba nomination ba bugumese nalobaka te. Mais na procédure foleka. Quand vous nommez Babougumesa Kishasa, il faut Chantini Ngobila à la consulter. Na ministère intérieur, baye ba liste nin, ponini, Chantini Ngobila, na Gérald Jekoko, Mulumba fils naye, baye bi Babougumesa sur le terrain. Bao bazo travailler na bao bazo travailler te. Bao bazo na visa fati na bao bazo na visa fati te. Pourquoi biso ba Congolais tolinga ka vérité te? Tant balobi ke bozo conduire mo konzambo kanerer ya ko sineseye bato baza ba dinte ko za ba bougumestre na biso na UDPS ba président cellulaire ba sectionnaire ba fédéral ba président fédéral bazawa non partant mais je kokotanga moni batie ba kuya je kokotanga moni batie ba compétent je kokoloba molima konda chen Tshisekedi za anayo Mana zawana take sentinelle de la République naza simanayo. Otangi komba mutute. Otelemeli chef de l'État te. Molobi ne vérité. Pendant qu'on réveille chef de l'État. Il fallait ministère intérieur et contacter Chantini Ngobila na Jekoko. Mais tellement ba contacter te. Nomination wana. Totelemeli yango te metolobi ne. Et la vérité ça ba kuba. Munoko mboka. Bino batu bozo luka contacter Jekoko. Pour rendre mauvais service le président de la République. Attaquez la sentinelle. Bolingate. Nabimisa mopanga. Son nabimisi mopanga zamabe. Mais na lobby kaka. Attaquez sentinelle de la République. Blaise Lumba sentinelle de la République démocratique du Congo. Merci. Bande kola banzela bolandi mona mboka akoloba. Maïma Taliba nomination bo uti ko sala ba gouverneur. Balobi nomination moleki sans pour autant koyebisa bakambi oyo bazo kokamba eloko mboke koyi kotambola bongo lolenge kani soki biso to koloba ka bosolo te soki to ke bobena usurpation ya pouvoir mboke koyi kotambola malamu te yango biso to telemaka bande kola ngai uto kala na kozongisa bino po to sala tango moke to kokindaka na biso koluka lolenge kani po ete to tombola bilenge pe biso to telema po ete na kobundela ekolo wa biso po to koyi kotika yango bongo te na banzi ete soki ekolo na biso tozalaki na mitema malamu pe tozalaki na bolingo
me bandeko na ngai tokoki bongo kotika armée na biso mobimba te vana na Angola tokoki bongo kotika te général Delphin Denda ye avant na bobe na Angola bango bavanda kuna l'armée mobimba oyo ko bundela mboka le sika onde to ko cha ntembe koloba yete bitumba oyo ezali bitumba ya bosolo te ezali bitumba ya audio na uti ko tela bino na liboso ezali bitumba ya minerai bandeko na ngai minerai au peuple congolais amona te soki na bitelo bia biso bia seto ya likolo esengeli balakisa mwana imboka Kongo minerai moko ezali na ye ekolo wa bandeko na ngai tomoni ata ko minerai moko te pe to yebi yango te wolo diama kolta na mosusu ndeko alobi na video wana oyo bakowela bokomona Kivu lelo ekozwa shoki nango bokomona Ituri bamanono kuna po ete biloko bya somo bya likuna oyo kotombola nkita na biso na ngonga moko soki tolobi toteka yango na lolenge oyo longo bani mwana ye ekolo konga kozanga lotiliki te mwana ye ekolo konga kobika malamu akotanga kelasi ya ofele pe kelasi ya malonga akozwa biloko bibete oyo babindele baza kosalela lelo na bana na bango yali bobele machero oyo kouta awa na République démocratique du Congo moto na yo na ngai makila na biso banso nde bakoboma bango bakokoma puissant mais na biloko bya biso tala ndenge bango bakokanisa biso minoko bandeko na ngai bongo tondima ke tango yeso biso tonyoko te mwana ye ekolo Kongo telema ya solo kozwa bilenge kokotisa bango na l'armée ezali bongo mabe te lolenge bomonaki mwana oyo moke akoyemba nzembo papa Fachi pesa biso mandoki kota mokanda biso tokende to kota na Rwanda to bare bango balobi papa Fachi pesa biso mandoki pe yo signé kaka koma mokanda pe biso tokota Rwanda tokende koboma balobi nini koma mokanda mongo moko komama balobi général pesa biso mandoki po ete biso na bango tokoyokana te toboyi cesse le fait tokufi ebele tokoyi kotika likambo oyo bobonta babonyama te tokufi baike peuple congolais amikoma monguna ya ye moko nani asali yango obele mondele 57 pères de l'indépendance ba o ba telemaka pona kobunda pona koluka lolenge kani tozwa lipanda ndeko langa mindele bakotse bobele trouble la kati na bango te chombe abima traité bato bayike batekana te mondela kotisa division ete congolais ayokana te bandeko na ngai soki congolais tozalaki na bolingo ya boyokani na kotala makambo nyonso ezoleka lelo na kolongola maneti tomisala teke bato bakomona miso te ndeko na ngai moto boka kolinga Félix Tshisekedi te mabe kobi na ye balobi libango eline eloko te me suka nde ya makambo yenda ye kosukisa mpona koboma bandeko na ye mpona kosala mabe Mobutu aloba na biso nini alobi nepotisme oyo bino moko bozobenga na lokota ya li français alobi esika moko te mokonzi akoki kotya bato mibale misato ya lokota na ye me lelo oyo bokoyoka ta bato babundaki na papa Etienne Tshisekedi bakolela nini ke uto Félix aye akotya bobele bakuyakuya bango moko na kati bakobundela bapesi bamisusu kombo bakuyakuya pe lelo ndenge toali boye okolekana nyonso ekelekebe chwa masha mumeno makambo boye bakodirige ekolo malamu te pe likambo biso tokowela nini ya bozwi na biso ezali bozwi ya famille Tshisekedi te ezali bozwi na biso ezali bozwi ya bato moko te ezali bozwi ebikisa tout congolais lelo congolais kokai koboma mutu na mbasu te lelo congolais kokai kobokela mutu mpese te lelo congolais kokai koenvie mutu te lelo congolais alingaki azala obstacle ya ndeko na ye te po congolais alingaki vivre mie ndenge bolobaka lokota ya li français congolais aza na nyonso aza na réserve plus de 60% ya réserve ya monde bandeko langa pe ekolo wana eza pauvre ekolo wana ekoboma mutu ebokeli yango mbasu ekoboma mutu ebokeli yango mpese ekolo wana ekoboma moto na bondoki na kisa 200 francs ekolo lokola Congo bato balala nzala ekolo oyo ezoservi monde pe mutu akolia malamu te
moto akokufa nzala ekolo Congo moto akokai kokufa nzala te moto soka kolia moke soki to exagéré cela veut dire engaka zala $10 par jour mais lelo congolais kolia 0,005 ou 1%. Congolais akokoma na to ya kolia malamu te. Congolais kokai kobela koshekor te. Congolais kokoza na malnutrition te. Ne belé ya bofulu ki ya minéraux congolais zali nango pe e ko bota ka lokwa mayebo. Lelo oyo ba pesi biso ni panda ya malamu te. Pe balingi bazongisa biso lisu na boumbu wabele mindele wana. Lokola bango nyonso bali na basi ya ba Rwandais. Bango inso ba deuxième femme na bango bobele ba Rwandais. Ba koma bango na moleke bolumbu ba bango nyonso ezali na maboko na Kagame. Nde lelo babiti to kota la nzela ya Kagame to motombo la Kagame po Kagame ali pene. Biso la Kagame to ko katsa ka la nzela ya Singaboye. Kagame sa komi na est na biso. Et bon, soki to tomboli mongongo pona ko boya kolongola peuple congolais na bolema yo lobiti ene intimider bango na boma bango po bango ba ko éveiller conscience mokolo biloko yo wela na biloko na yemoko te to ko banga te Kongo ya biso biloko bino boko dondola ngo ya biso ya bino te pona Congo biso to ko kanga monoko te lolonge nzamba lobaki pona amour ya Israël na kokanga bibebo bangai te na koloba pe na ko défendre bango pe pona amour ya patrie nanga na kokanga bibebo te congolais sengeli azo éveil ya conscience congolais sengeli atelema po ete abunda bitumbala ye congolais komi moto nyama congolais ba kokanga ye ba ko beta ye tala lolenge baza ko privé congolais po sala musana ye moko mo poso moleki nouvelle la beta kimbela alobi na ko kende pona ko sensibiliser peuple congolais pona ko telema koloba la bango kasi ba boyeli nouvelle la asala mosala te bandeko bangai ba boyeli nouvelle la asala mosala te tolanda nini moleka kipuna. C'est vrai que depuis le jour que nous avions introduit la lettre, on n'a pas reçu une réponse de l'autorité. Puisque si l'autorité n'était pas d'accord avec nous, en principe, l'autorité aurait dû écrire pour nous dire que cette date-là, on ne pouvait pas. Mais jusqu'hier, on était en contact avec le colonel, presque tout le monde. On nous a laissé entendre qu'on devrait organiser l'activité. Mais malheureusement, nous, on est un parti, on est bien organisé. J'étais appelé à descendre sur place pour constater cette situation, puisque ma hiérarchie doit avoir une réponse de ma part. C'est vrai, vous avez parlé avec les camarades qui sont ici, mais moi, je suis la bouche autorisée. Je dois transmettre ces messages et à la base et à ma hiérarchie, l'initiateur du parti, les camarades pour constater cette situation. Mais seulement, il y a aussi une chose, parce que vous m'avez dit tantôt, puisque les chefs parlent aujourd'hui, il n'y a que lui qui peut parler. Je ne pense pas que c'est ce qui est dit la Constitution. Parce que, puisque le chef doit parler, c'est vrai, le chef de l'État, il a le droit de parler en tant que par rapport à ses obligations. Nous aussi, on est une structure privée. On est un fait privé, on n'est pas l'État. On ne représente pas l'État. Donc ici, c'était un meeting privé devant la base. Bon, malheureusement, c'est ça l'État de droit, c'est ça la démocratie dans notre pays. Donc nous, on est un parti politique républicain. On est ceux qui ne pensent pas que l'État doit se construire avec ce genre de pratiques. Je veux devoir passer le message à la base pour que nous puissions voir comment tirer les conséquences. Mais comme je l'ai dit, en tant qu'autorité de l'État, en tout cas daigner voir comment quand même nous sommes la population. Ce que je vous dirais, c'est quoi? Si pas aujourd'hui, prochainement, ce n'est pas la police qui peut refuser qu'il y ait meeting. Non. La police ne fait que recevoir de l'ordre émanant de l'hierarchie. C'est vous qui êtes hiérarchie, vous nous donnez les ordres et que nous sommes derrière ces ordres-là. Juste ça. J'ai dit à maître, celui qui m'a vu avant, je lui ai dit prochainement,
Nous allons vous sécuriser parce que ça fait partie de notre mission régalienne. Nous allons vous sécuriser et vos biens. Mais pour la journée d'aujourd'hui, parce que la police ne sera pas à mesure de se couper en ruban, parce qu'une grande partie de nos éléments sont de l'autre côté, là où les chefs vont parler. C'est quand même très loin. Là où la distance, c'est quand même, je ne pense pas que si jamais ces meetings s'éteignaient, ça aurait empiété ou dérangé la tenue de... Déranger dans le sens peut-être purement politique, que je me réserve parce que je ne suis pas politicien. Même vous, quand vous serez demain président de la République, je ne suis pas certain que vous allez accepter dès que vous parlez quelque part que quelqu'un d'autre fasse un meeting. Je ne crois pas. Non, mais le problème, c'est qu'on est en train de sensibiliser. Le pays est agressif. Il y a les ennemis de la République qui sont là. Le message d'aujourd'hui, c'est un message de mobilisation, de sensibilisation, de sorte que notre peuple soit préparé pour que nous puissions faire face à l'agresseur. S'il vous plaît. Nous avons la colonel là, s'il vous plaît. Non. Nous avons la colonel Awa. Monsieur. Mpe Kabuya azongisa lisu video oyo basoda bakei kotumba bakei kokanga pona koboya kaka ke mosala na Congo moto akoye kotelema te pa revendiquer ba droit mais mboka oyo bozoloba dite démocratie mboka oyo bozoloba dite état de droit moto akoye koloba te moto akoye revendiquer ba droit te ba article oyo nyonso botela biso na bobeko likondi musana nango nini liberté d'expression ezalaka te na mboka oyo moto akoye koloba bosolo te Kabuya cha video oyo tala ndenge ni bato bakolela pasi na mboka na biso résidence na biso oyo ezali résidence tofanda kabisa nyonso toza na résistance na biso me tala ndenge batindeli biso bapolisier na samedi mpo bakataka baaktivité na biso eza mpenza soni eza soni mpe na mboka balinga te bayoka kake fayulu ndenge aza awa aza na population fayulu ndenge aza awa aza na bato ata basali ndenge nini ata bate wapi ekotikala kosimba te parce que toyebi ke nyonso bazosala nyonso baokoka te soka c'est pourquoi nazoloba eloko wana ebongo bandeko na ngai lipanda liango epesemelaki biso to tozalaki nango te yango peuple congolais lipanda oyo bapesa na lumumba yaki lipanda ya solo te lipanda wana mikanda yango yali te biso toali komotelema koloba na bino bosunga biso tala ndeko na biso mpo na koloba bosolo mendele bapesi embargo mais to soutenir maloba wana ndeko na ngai bapetelo baza important na République démocratique du Congo toboya nde bayudasi mais bino bozolinga yudasi boboya petelo nzamba komona bino nde baloki yango nalobi bamama missionnaire na plus 32 basi ya nguya basi oyo botelemaka bolobi tosunga océan de la presse bosunga biso équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngana kunya de nanga bosunga ni biso Debrino mwana mère joyeux anniversaire na papa na mwa motoki oyo na ngolu na papa nakomela mwa bavaria na nga ndenge tolobaki na mela mwa mokeki tianga mpe mapote kotokeleki joyeux anniversaire ya mwana mère Debrino alobaki te nga mpe na fete yo mpe omela mwa bavaria yango na meli mpo biso tolobaka bobele bosolo soko tindi tokosala lolenge posa ya motema na yo elingaki bavaria na nga yango wana ezalaki na plateau pour na joyeux anniversaire ya mwana mère Debrino na Autriche bandeko na ngai Daniel Ngenda papa mapasa Charlie Chobo Emmanuel na Toulouse bino tu kilata to teleme bosunga to telema to bouleverser ba donne ya baloki oyo la chabienne na plus 49 na Aken kila me plus 49 bokila lo konde fam pekato to telema biso nyonso ba mama ya moto mojali moto mozima mite anita baba ifoku yo moto la plus 32 bakoko Lumumba na plus 32 to telema bana ba patriarche na bisa bino oyo eza misala ya batata na bino o ba fule yango pied toko tanga bakombo na bango pe bomona ndenge ni mondele akolinga te lisi tole babango botombwama me biso to ya komo kundolo maloba wana po etekende liboso bana nzeza landu botelema
bana ya bakingotolo ya polo ya okito boalie bele bakimba boalie bele baboma bino na lolenge ya mabe petit kino lelo mboka mabino moko so pole te biso ba oto ko landa batambela bino tala ndenge ba kontimide po koluka ko bomba kasi biso tolobi Kongo yali ya biso toko betela yango mo Kongo poto ke liboso toko beta tolo te poto zonga sima ekolo wanga la betela tango mo Kongo po tindika ngamba liboso pona bundela yango kasi pona Kongo mindele bakoleka te boali de sikate ni Kagame ni ba incho ntombo la bino mama Jawa yako na ndeko langa abungisi mwana na ye ba mama na ngai ya fondation moko penza kufisi mwana ya monene papa ya bala misato pe tokoluka ka lolenge ya kokabula mawa po ndenge to mesana yango tolobi ba mama botele mabino banso ba obosunga biso papa Alfred na mama Clarisse Mama Célestine na France, papa Michael na France, mama Célestine lokalemela yanga mokonzi na Angleterre, bino banso ba mama dolo, ba mama, hein, mama na joli na Suisse, na banso ki na Suisse, na kokote la joli mo mokanda moke, po etetoye bandenge ni ya etamboli. En tout cas, to kota likambo nyonso, oyo biso to kozala ngo bosenga, to yebi ete na tango poto plutôt et ali moi pasi pe makamali mayike kasi boye bakala kosunga wana mbote lisusu ekomela bongo papa Toussaint molonga nya mama elo bino banso lelenge bo soutenaka chaîne na bino pe molobeli ya bino bokoba bobela kosalaka bongo po ete etumba ya Congo cesser le fait ezalate tango na mile kisi kabuya pardon na régie et sekela ki mo tolo ba moke bakamamboka po ete bato bakotola yango biso banso bisika tozali bo simba malako ya Nzambe tata ya koloba ete mboka na bino esengeli bo bundela yango mama Samuel na Suisse mama dolo totele maloko la moto moko po ete to bunda bitumba oyo qui peut pour la terre pe yangai le number 1 océan de la presse congolaise Juka M pe mon ami de tous les temps Juno lo soit matondo mako na bino banso pe Nzambe alola apambola tout chacun de ces cas ali petit frère zola totele mato bunde tomba papa ngola o ezami sana ya maboko la bino papa Henri bilo baso la Canada totelema to bunda etumba ya République démocratique du Congo soki totiki boy ba ko envoyer biso po ete attaque bato bazaka la bozui mais bozui ya Congo et comme les locaux la malchance kasi po bomona ke Nzamba zala ki contre te la kopeso bozui telema c'est tout ba maman bo telema bo soutenir biso ndenge ba maman missionnaire na plus 30 ba salaka ba maman missionnaire il y a plus 30. Merci na Kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi MISAP électrique et HB bango banso ba MISAP électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique pe sango mokonzi para be miso bangai. Merci na Mamour Dangola na mokitene Florence ya Batondo Mido. Totele ma biso banso poto bundela. Ingeta na bala mvolosi. La patrie ou la mort nous vaincrons. Kasi to soutenir bande ko la biso o ba lo babo solo. Mundele embargo pour la République démocratique du Congo. Macron soko combien bon, que Dieu nous bénisse.